C'est une surprise. Dans ça, il y a un message qui est là. Dans le tournage, il y a partagé Mawanaye. Tout le monde a un bisengo. Tout le monde a passé des photos. Tout le monde a rappelé tout Kabola na raba Mawango. Américain ko relater nga lisolo a grand frère ndenga kufa ki en tout cas azao yebsanga zolela na kota ki na Mawanaye. Na yebi passe ya kobungisa yaya biso pe to kufela grand frère nso mukolo akufa ka kendaka boye pe ka ba marque. Donc na kota ina passe ni ona na okima wana ese na oya lobby to za bana nzambe na meka ko encourager courage oza mwana nzambe to lela na ndenge ya bana nzambe lokwa na lakaki na koya yango na elelo ezana ba certain âge bas esenga su conflit na batute omoni lelo na ba âge to ko koma na ngo ya su ba âge to ko zaka na ba conflit na batute po ba liwe ko mo brisker batu vous comprenez lelo muta ke na kanda na mutema na comprendre ya Gabi za na mafu vous comprenez ya Gabi na mafu maman na so Nicole Bakata ya ba mama top ça dit batali mabete vous comprenez batali mabete batali ka Gabriel azande ko na biso to bomana to potana azaka ande ko na biso mama top to lo banate mandeni to sola na biso so na déborder bien nga gangelinga abenga gangelinga lobi be pona nini siko moni ndenge baluki yoganga oh nga sali nga blague usayo sali blague mamo ndenge baluki ozomona to sola chaque jour to sola chaque temps donc mutali boso pele ga yoki sango yekuta panzi yango susu bien nga pe mna esa ki ete po na esa na nga pe mutu te to luka kimia na batu nyos tu kimia eleki tu ato yebi lobité oui c'est vrai ndeko na ya Gabriel lobaki le mso lobaki na yeka po caméra zaki na ngo liboso ndi ya Gaba mesana yeko loba batu batika osa ba polémique wana baza magaza ba décision de te bota la peine en partie mo ya bien pour Gabriel papa Gabriel na matanga contribuera magaba magamne o alobaka mais a contribuera azaka présence na magamba contribuer ils ont ba comédien belé ba quitter groupe pour ba moni matanga ya Gabriel Bolembo 40 ba quitter groupe jusqu'à présent do sur la boye ba to bazo quitter kaka groupe ba bia Gabi a chokara bango mingi ba royate ba rozala pété ba na tango contribuer te na matanga wana na mona nguza mabe ngana mona mabe leto mbenga ka famille parce que famille aussi to sala so mona pourquoi faut-il quitter qui a Gabi a choka rabat nani yango na théâtre a choka mututé nani yango en tout cas pas comme dans la commentaire nana choka mututé na théâtre les autres monde ya Gabi mabe qui a Gabi a choka rabat yango to ça to quitter mais to zonga pe na ba matanga misusu nanu o pe ya Gabi pe ataka ba main forte na ye na kata ba ko so bande ko misusu pourquoi pas to quittera et ça leçon de ya Gabi na confident to et ça leçon pour été ya oh bon te ya mon le photo te ya Gabi là vous le que on a un TPC ba suspendre on jouer sur le film mais te arrêté mama if love is crazy love is funny na pesi bino mbote na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Tous les gens bandeko bazali kolela lokola ya Gabi ou azali bongo artiste comédienne ya mboka na biso à perdre bongo grand frère naé. Alors ça fait très mal, nous sommes de pèlerins si c'était lobby biso sur Kenda pour tirer mon kilo. Alors, il y a Gabi, à bon ici, où azali cher pour naïe, na kati libota naïe. Alors, tous ali na bande de artistes oyo, ba benga ki ya Gabi na ba téléphone, on peut aller pour visiter les lots, ba tout sur la bongo, na ndeko na biso maleba, donc tous ali awa, to sur la naïe vraiment par rapport à oyo salami lelo, dans une nouvelle en ce matin par rapport il y a groupe WhatsApp parce qu'il pona matanga, il y a ndeko ya Gabi Bolembo. Voilà, tout petit mot de pas ya Maleba, mais c'est bien le professeur. Ouais. Bonne santé na yo. Ouais, bonjour déjà Yves Pam, bonjour na batu ba Holanda biso et mes condoléances na ya Gabi, Gabriel Bolembo. Mes condoléances, isa nzela ya biso nyonso tout. Ça c'est bien. Biso nyonso tout ba pèlerin na se ntango oyo. Et moto morote ako précipiter na calendrier o nzamba tsa rendez-vous na liwa mo ane moto. Donc ya Gabi soit fort, ndenga pe na matanga. Fait la grand frère nanga propre. En tout cas tout donc on a déjà samedi passé et na bato tout ba koufela ki ba sincère condoléances na bango. Donc ça makambu et bambote na bato tout bolinga la luma leba na moni ya trésor Mbambi depuis Dallas. Merci à trésor Mbambi. Na bossa na pété na bato tout bosunga kinga bobenga kinga pour na ba présentation na bino ba condoléances. En tout cas merci. Et puis merci na ba master na les anciens de tout vient de Dieu. Merci na neng botika kingate, botika kingapoa. Merci na madame Renate Ifoku les soso na assistance na yo. En tout cas, merci beaucoup. Na habité nin o na roy koloba. Donc voilà. Mais quand même assistance à bandeko na yo ba comédien à part ya tout vient de Dieu, bandeko musupe ba yaki ko assister yo. Te bandeko musu ba yakite. Bandeko musu ba yakite, s'il faut d'autres en clair et na bossa na pété na Ronel Kosi. Ronel Kosi l'air aillé, biso se déplacer qui mais quand même appel na et ça la kinga bien. Donc bandeko musu na mona yite. Voilà. Na mona yite. Voilà. Alors pour na yo ya Gabi Bolembo zaranani, Gabriel Bolembo. Pour nga ya Gabi aza yaya na
en termes âge aza yaya mais na vie professionnelle ya art aza mama. Vous comprenez, aza mama bonga kuna benga bon batata mwasi parce que nga naza mwana ya vie de loin bango baza bandeko ya vie de loin oyo ba évoluer na bango ensemble. Les bango ba sa na nzonzingo to ba o to ba ki nzonzing parce que lelo pesa na nzonzing mais nzonzingo pena to yebaki ba Gabriel Bolembon na ba vie na ba papa na biso vie de loin na benga bo ba tantine et soit au kepe talaka ya Gabi ana mwana Hervé ana mwana Gaïtan za master nanga donc maman pour na ya Gabi za maman za grande sœur on a ba respect belé na mona kaye en tout cas na sepela vraiment sœur moro a problème na batuté aka very vaut mieux to fanda na mutoyo alobaka muto alobaka. Donc nga Gabi pour nga a représenter maman. Donc voilà. Alors s'il faut on loba lelo liloba par rapport à mort comme il bon la famille Bolembo oui ça Gabi ni en talent c'est petit moment ouais non ça Gabi ya Gabi azamakasi izanzila ya bisonion tout nzambe mutape ça qui grand frère il peut me décider azwa grand frère so ça qui na makasi na biso bata mokili na limité grand frère ko kende pour so esengi mbongo bo bimsambo so esengi assistance ya prière bo ça l'effort prière et ya mais nzambe soka décider izana mutu moko te olongo la décision libota mobimba na yebi ke bozo lela mais toaka na papa moko oya consolara mitema ya bato isa Jésus Christ de Nazareth azana na bino a consoler bino na yebi ke za pasi mais nzambe na lula apesa bino makasi nene botai na Gaïta Kiseka Renat Sifoku parce que bango tu baza famille moko en tout cas bozala makasi izanzela ya biso nyonso voilà lelo to mona ki visite ya mama top na matanga ya Gabriel Bolembo to moni mama Ebakata to mona ki Ange Maïcha to mona ki tendresse to saki juste un petit tour kuna il s'appelle ndeko na biso to moni bandeko wana nyonso tout bazaki ko lelisa ndeko na bango bato babi ke Gabriel azana confiance net moment na mama top baby ke alubaka peli loba moko boy pona Nicole Bakata lo ya matanga ya leki na yezaka en Afrique du Sud après ya boy batunaka question moko est-ce que Gabriel au très beaucoup na matanga te pa wapi ndeko na Bakata azolela ndeko na ya mobali il paraît que a répondaki soki ngana ke matanga ngonde ndeko wana la muki babi soka Ebakata tokebe na ngambu ya mama top récemment awa mangi belé bimi Gabriel lobaki pe yobi ya na mama vérité na ye ama lobaka mangam na ye et dokaka ma batu ya on peut soka lobby mangam na ye et shokaka batu alobaki le mon pe na mama top asilikaki ezali penza moi mabe moi makasi et ngoko ta même rancune bandeko ba koraki même jamais mama top topé Bakata ba yiko yana matanga wana ils ont ici Jika comme disent les Kinois bien ils ont ici peine interpellé sous nini ouais na landi question na yo bien omoni eloko to senga na mokili mais la polémique ya bato internaute nde bazo zong ça na ma question plus yango na lo baté omoni eloko to senga na mokili lo tozala bien na bato nyonso vous comprenez et ya Gabi aza bon ngana talaka ya Gabi aza iza na bon na comprendre ya Gabi aza kana mafu vous comprenez ya Gabi kana mafu ya Gabi ba jara bato to lobaka ya Gabi alanda na bon ite pesa alobaka akangane kandate mais na sepeli na sagesse ya mama na so Nicole Bakata ya ba mama top ça dit batali mabete. Vous comprenez? Batali mabete, batali ka Gabriel azan ndeko na biso to bomana, to potana azaka ndeko na biso. Vous comprenez? To ça nini? To ya. Baye. Parce que batali pe ke ezwaka nzetete, ezwaka mutu. Omoni, et surtout batali ki ndeko si to sala. Ba mafinga oyo ego kapula ki ndeko na biso te. Omoni, po bato baluka kaka place oyo mabezali po basala nini? Bakota. OK. Mais na sepe na sagesse na bango
ba l'air musu ba yebi grand frère wana akufi bon to ngotaka ba supposé ba la na Gabriel te ba yepo na kombo ba yepo na grand frère wana o le musu ba yebaki po so zuya Nicole Bakata apena pire muto ya Gabi akala o ba yebani ba famille bien maman top aussi on se comprend ceux qui balandi na mo kombo ya Gabi te bon to landi yepo to landi grand frère na biso wana en tout cas na sepel nango ya moni eloko o to lo ba to za la bien na batu nyonso Yves ezana ba certain âge bas esenga su conflit na batu te omoni lelo na ba âge de ko koma nango ya su ba âge de ko za na ba conflit na batu te po ba liwe ko mo brisque batu voilà on se comprend lelo muta ke na kanda na mutema webi nini oyo sala ata na physique bo to moni yango te mais likolo kuna pa tata nzambe webi elo ni esali parce que moi ya ngane suna torde OK on se comprend mais biso bato to tikala na mokili ne to koma na problème na batu yango moni lo o to senga il faut to luka kimia na batu nyonso tout OK kimia eleki tout voilà ata to yokana ata to kana so na ata to kanga na makasi te mais il suffit bonjour na yebi que il va progresser na quoi na ye la lupa progresser na quoi mais toi bi limité osomona malgré le ba ara ngo via okangana ezaka nango souté po mama be comme belé s'il faut le dire mama be comme belé na ara ngo lelo omoni mais auto senga na batu to zaka bien na batu parce que yebi lobité oui c'est vrai ndeko na ya Gabriel waki le mzo lobaki na yeka po caméra zaki nango liboso ndeya gaba mesana yeko loba voilà on comprend mais na muto ayamba tiango le mzo ezokisaki voilà mais lelo lokola babenga ngo awulu wala ezwaka nzete te zwaka moto lilo eye na frappé na famille ya yana biso Gabriel Bolembo et na sepeli na baningane ba yé ko rendre visite parce que ba tali wana te bwana za nango TV za ba guerre na soto za nango ya loyal to ya kolela na ndeko na biso en tout cas na sepeli na sagesse ya ba maman Nicole Bakata na ba maman top nde batiki ndeko na bango te ba ye mais certaines personnes balobi bandeko baza vraiment décisive te na ba décision na bango soki bazui ba ko kangango te ngai pena na lobi c'était na ko bloquer ngai boy mais ba moni bango ba yesu na matanga musu ba moni ndenge ba na matanga musu ba sepeli babi soki ezali bango balingi koya te kotala Gabriel na matanga na ye nebite komona bato bakokoma ndengo wana babi mama top na Ebakata baza vraiment bato baza ba makasi na décision na bango te wana seke bon bafanda pena Gabi te OK vous comprenez yo no to solo mo kwa sweza na muto afanda trop na ya Gabi koleka Nicole pa koza te sweza pena bato mama top afana na Gabi pour mama top na Gabi ba jouer na ba Luanda vous comprenez ça dit ça famille bato batika osa ba polémique wana baza makaza ba décision de te bota la pena parti mo ya bien pour Gabriel papa Gabriel na matanga contribuera magaba magamne o alobaka mais a contribuer azaka présence na magamba contribuer et puis maman ba cotisation liste voilà ya na maboko na ye toujours total ra o wana te babiso lingo yina mutu kanisa pena ata bola munendambo OK on se comprend pour na mona babilo ngo o abetaki o pa betaki no pe to mona mutakufa te no pe to mona mutasoka na yete on comprend eza na nkaka ba eza ba moment oyoyo mamango ekombi o eye ya mona to lebelo mo a na bi na ba certain âge mosusu senga te tozana ba rankine on comprend yo ko mana ba mamoro ata TV oyo fo yeba koloba il faut yeba koloba so mono yebi koloba te fanda na yo kolinga te TV ya liboso na yo po TV kitaki maitsaka yana batu musu Yves ba mesana bona mitema ya osaba batu mabete ba mesana pete na mitema ya okanga kanda neti ba Nicole Bakata na oto lebelo ko jour wana na tusolangu na il faut courir Renat OK na ko analyser na ko réaliser ya Nicole Bakata natali banda na yeba ya Nicole Bakata non na mona guerre na mutu te nga non na mona ya Nicole guerre na mutu te ya Nicole Bakata ndaza bongo et puis auto lo belo moko jum to vena a film na nga na ngiringi na film mona komara wana ki pa na Romy Barcelone na pesi mboti place ali moment formidable ya Nicole aye to c'est la sko yo ba batu musuba ya OK to fandi a conseiller biso
abilalu oza leki moko na lingaro mingi et puis kati no na monaka respect za makasi continuer bongo et puis nga pana nga eloko liboso za na respect nga ozala leki otika na leki nga ya yo otika la ya papa otika la papa pourquoi ata succès na yo emati ndenge nini devant nga ozaka leki donc nga na ko ya ko welisa pano te wana nga te pour l'autre monde ba te belé ba ko teka kibokolo kibukulu tu pona makambu ya makambu etali succès que lokola Yves aza na succès faut mira fuka melaye non ya Nicolas lobe loko wana binga pa na nga leki oza leki peu importe succès oyo oza nango oza leki donc devant nga on s'incliner ya Nicolas lobe loko wana c'est par là na fanda na tala banana yeba ya Nicolas bakata non na mona ete mutaleki na TV fingi Nicolas bakata non na mona te ya Nicolas leki na TV onga na ranki na kingandi non na mona yango te dans un exemple à suivre vous comprenez c'est par là bomoni ke ana mutema ya okanga kandate surtout na ndekone Gabriel Bolembo parce que ya Nicole a raisonné ba place ba outil ba famille ba yebani il faut ça nini aya donc bato bozol ba dire te na ba décision to tika wana ya ki mutema mabe ya ki mutema mabe ba guerre ya théâtre esu kana théâtre to tika na kati wana yemo pe Gabriel Lobi souvent ce que c'est l'émission mon lobby comme moi choqué moninga na ye azara prête à kosenga pardon et puis a solo laga abi des fois maman to pa benga ke a gangeli epé habité ya na sali na ba jeune de salaga ben ba solo laga toujours en famille et puis quand la vidéo ya Gabi na maman Nicole au moins que quelque part Nicole Bagata a solo na ni ça do pese ma conseil mo boy sur quand la vidéo on mona ba bazo solo la likambo mo ke so la kati wana a do pese ay conseil par rapport il y a ndenge nini ko vivre ndenge nini ko zala et surtout que ya Gabi tu dis que a outil na maladie ataki souffrante et attendre nga za boy tam susu mo nzoto za ko ninga na maman l'arrière zo déranger et voilà surtout que a coufeli li susu bande ko linga pesi li susu choc zo mo teke ko za pe mabe omoni eloro lobi Yves na zongi na tournage moto wana na matonge po ya Gabi bato ba bon nga Gabi na faille pe moi trop. Ok. Vous comprenez? Donc, on a regardé les gars de TV, Lalou, imbécile, Lalou, Goya, pas dans la terre, on a dit. Bon, on a hôtel, on a séki. Naroya. Naroya, nanga. Pour venir, toi, la vidéo, il y a babar, tu mets à Gabi. Et puis, la vidéo, la page, nanga, il y a 150 000 cas. Nanga, Gabi, pardon. Nabi a Gabi très bien. Na zone na tournage, monte au Zara, on a matungé. Tu fandi ya Nicolas Miele enote. Ya Gabi andika biloba bani na luba luba ni. No luba luba. Parce que les rapports font moi mais ya Nicolas Koti. Ya Gabi kala moni Nicolas bi botika. Ibakata ndebo ogangela nga botika. Vous comprenez? Parce que ayebi la mutune bien. OK. Pour Nicole acceptera babilobe mzu ya Gabi te. Pour Nicolas loba en clair. Omoni de loko lobi ya conseil oh na douti na ngote. Pour na mona déjà pour Nicole. Pour Nicole bisa Gabriel ya Gabi boye. Gabriel babilo msufo yebaka. Ngana sepela babilobe la msolo ba boyete. Vous comprenez? Donc il y a Gabi et loko lobi ke il y a des fois sera leki a beti a benga bande kone ya ebele basala yango to mona yango. Toi tu crois que ba polémique ebele o ezana TV awa ezala yo kanate. Ezala mso yo kanate. Que na bengi Yves non le kana TV na otumbo wa. OK. Mais est-ce qu'ils ont comprendre? Tu yo kanapé. Mais le roi yemo na conscience na ya do comprendre que là na ka sala émission oyo. Na bi ke réaliser. Mais hors caméra na benga bande kuna pona sa nini? Na s'excuser. Parce que net muto yo bida bongo. To ko vouloir yesundele. Voilà. Malgré ba blo mususu pe Yves faut comprendre pe blo mususu. Il y a batu mususu mitema na bango et ko kana supporter ba bêtise té. C'est ça. Vous comprenez? Oui, c'est vrai Gabi a ko banga na bêtise nanga mais air mo na sa ni na obenga nanga na s'excuser nanga. Mais na batu mususu ba ko ka choc té. On réagir mbala moko. Vous comprenez? Les yo réagir mbala moko on comprend que ya Gabi o sala kinongo na ndenga ba jepo benga. Et ça da trop tard. Yekuna ka bêtise ale mugelese nini. Iziki. Donc na pe na senga na ya na Gabriel ba babilo mususu faut adoser
ya Gabi Blom sou alembisa yango ye a comprendre que a betani ngo comme aventure mais na batu musu ba sa nini ba zo choc makasi donc soka monique eloko wana ekoeleze batu atika na ye aloba ata makamba chaîne na ye aloba ata makamba famille na ye aloba ata makamba film na ye et osala bien et surtout ba moment auto ke nango Yves eza ba moment moko oyo monika poto wana ba tando ba mboka moko art ba bozo na ba art na valeur te ba Gabi ba batu moko a ofanda pe na pemi amona ba parler tandami wana ba nini pe tanda compte se vimba ya ndenga au niveau parce que ya Gabi na musalo asali na Congo ya Gabi a servi mboka na pendant mikolo pelé oyo mérité ba li foot nango vous comprenez mais tellement mboka na biso ba besoin na ba dans valeur te amona ba certi lelo ba sa nini ba kana ka za scène vous comprenez mais tout le monde qui motema mabe soki mutu ya lobiki na sala na ngo sima na bengi ya nango mabe te ko en vouloir pe mutu te voilà ndeko biso pe Aïda a ote ko bungisa bongo sernae grande sernae na Angola ba ote ko pundango na soyo je crois bien na soyo alors tant ba kundi ba comédien ba sangana ensemble ba sangi 6 mois le meilleur na bango ba pesa mo mninga et ko permettre yepé azum sa moi dépense ata minimum ya o ya salaki pona ndeko alors groupe WhatsApp ya Aïda le quoi ku fela ki sernae directement ba bongo sakiango ya Gabriel Bolembo pour que ba ta contribution de mon ndinka ba misana kusala alors na kati ya groupe wana ezala ba comédien belé ba quitter groupe pour ba moni matanga ya Gabriel Bolembo na habité on analyse on ndenge ya Gladys batu bazaki belé na oyo ya Gabi batu bakomi 40 ba quitter groupe jusqu'à présent do sur la boye batu bazo quitter kaka groupe babia Gabi a chokara bango mingi ba royate ba rozala pété ba na tango contribuer te na matanga wana na habité bon dommage na ba groupe ngo ngapi na za quitté mais Aïda le jour à matin il y a sangongo et yaki aki na tozaki na tournage na ye na présenter ba condoléances nanga directement pa na yemo Aïda et likanisi bande ko bazwa ki ya groupe WhatsApp ya ko aider ndeko ba dépense en tout cas eza geste moko génial ya mabete ndele le comment ngo mais ya ko ba na bon ya question te na lina comprendre na moment nini o ba changer combo là ba pesi Aïda mbongo ya ba changer combo na ba pesi Aïda mbongo te ba changer combo voilà non ba pesi déjà José Baïla na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate bazana mboka nini bazana France mususu azana Belgique e ko makate oh mais bazali kuyiba na lembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa ki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua JB Service ezali
soki baleke angolais nali te nanga angolais zibe service état des amusimo Mbongo. Est-ce que comme tout il y a Gabi. Ah OK. Ok. Quitter. OK. Babi ba kozala te. Bon, netina. Bon. Bato ba quitter dommage que nga na moni ba kombo na bango te pona dans kata groupe wana te. Te moi pe to tanga ba kombo na bango ezaki. Bon, ensemble nga na moni ngo za mabe. Nga na moni ngo mabe malgré na fin na plateau na na. Oui, na moni idée wana za mabe. Ya ko quitter. OK. Malgré eza opinion ya mutu o nga la luna fin na plateau ana ko ko telemela opinion ya mutu te. Mais en réalité, là tombe ngara famille. Parce que la famille aussi tout ça là. Pourquoi faut-il quitter? Qu'il y a Gabi à Chokarabat. Nanyango na théâtre à Chokamoudoute. Nanyango. En tout cas, pas comme il y a un commentaire. Nana Chokamoudoute na théâtre. C'est ça que les lopés a sorti ma cambo tout bas anime. Baya, ya bien bande comme ça matanga bat bamona na raté. Baya raté. Au moins lelo yango tolo ba lelo théâtre na biso ebebi. Théâtre Koufi. Pour na makambo oyo yo. On se comprendre. Pourquoi? Lelo to moni ya Gabi mabe, ki ya Gabi a Chokarabat yango to sai to quitter. Mais to zonga pe na ba matanga misusu nanu. Oh pe ya Gabi pe ataka ba me force na ye. Na kata ba ko tso ba ndeko misusu. Pourquoi pas to kitara? Car lelo l'air de que ba choka bon choka on a habité ya Gabi le kanate ba finga ba bêtise ba nzoto ba tubende ni. Na habité. Pona nga na mona ngo za geste mo eza mabe eza bokaboli. Eza bokaboli. Oui. Parce que wa Koufi total ya Gabi te. Total la Mowei kasi bon. Total la Mowei. To contribuer ta pona Mowei. OK. Malgré to ebi Mowei te, to eba Mowei na nzela ya Gabi. Parce que là tout le monde a Gabi, tout le monde a Mowei mbala moko. Donc geste on quitter vraiment nga na moni yango eza geste moko. Eza geste mo mabe, eza bolingote. Pour le ya Gabi aza na scène on jouer. Lobi to zana posa ya elonga Gabi te na scène. To zana posa profil ya Gabi te. To zana posa profil ya Gabi. Sikoy ya na batu musu pele musu ba memi déjà ba memeli ya Gabi ya sango. Ki ngani ba quitter. Lobi to zana posa ya Gabi te. Ba courage wana ya ko telema na to zana posa na ngote. Mais bandeko bele peut-être bazaka choqué, babo ya kolobelo, peut-être mususu bazaka na problème. Aza ko accumuler, abomika na motema, la lou penza maleba wana. Ana ba problème ne mais pas lobelo ba face. Eza so mabe. Eza mabe. Maboye a se manifester na moko lobelo ngafu. Na quitter ka groupe pour contribuer na nini. Toko la hypocrisie. Il faut changer. Et puis c'est une leçon et puis ça mi pour na faut changer. C'est ça une leçon de. Et ça leçon de. Ya Gabi na confident. Bon non défendre ya Gabi te. Na fait na quitter te pour na défendre ya Gabi. Na fait na quitter te pour na défendre ya Gabi te. Pour na condamner pande comme souté. OK. Mais nga nde ba ebisa nga. So lingo vanda bien na batu ko tala ka mabe moto te tala ka pe bula moto net ngana vivre na positif et va na négativité te on se comprendre ko quitter eza na ngone leçon de ba to eza leçon pour été yaé oh ba te ya mo te le photo te ya Gabi le ko lo ba ke yo na NTPC ba suspendre on jouer sur le film te te arrêté ils sont babilo oh lelo ils sont bouma et on a habité tika hypocrisie to tika hypocrisie carrément ce na solana Gabi te na mutu oyo akoluka kota na groupe wana avant ngana quitter na benga na mutu wana eza mbasu ko kota na mama Gabriel komika otanga te ngana to solana te on se comprend na quitter bon navandi ate pona juger bato mais to eza ki bonde côté Yves to son sa ki bonde ko wana to za ki nango
le théâtre na biso est comme éparpillé, théâtre est comme orphelin orpheline, to perdre la valeur. Ya moni lelo même muto sala malamu moi on peut ça ta félicitation exaté. Pourquoi? Parce que dans son affaire na kitsa va prendre le baquet. Ah, est-ce que nous on est fort au Bellevue ça là? Parce que la le Bellevue quand il a patronne. Ba tu nous ba ça ni. Basiliki. C'est bien abi on est fort aussi là à fournir. Parce que la sila bisalu SB parce que la SB. Lelo bato so ça nini bon silika or isa qui bonde côté vous comprenez pourquoi les yamoni système bacan on est dans système bacan to ke musika de système bacan yaonde bomi système bacan to comprendre ya tala to ya na maman tout ça véridique mais tout ça la véridique makambo za ngoma loyal donc te abiso le ngoma loyal mais ya biso Yves film bokela ndenge wana mais ndenge muta kufeli na ndenge muta na problème au moins te longo loyal au moins ce qu'on est de makambo elongo loyal ça fait mal na makambo oyo ya na to biso ya kuna bande ko musuma tanga bayaka te ba mona na raté mais tellement que kuna intérêt ali fona kende OK so comment Yves oh nga ba bisangelo mo kwa Yves kolanda bat pour intérêt te na miraza wana tokuta na mira na matanga presque ba comédie tout au moins que na yebate musu na yebi miraza te moi wana yo yebi ngana bandola na matanga lelo te presque matanga ba tout nga na sala mais elobite yanga lokwa boye na binote afuna ko ma méchant na batu nyonso tout defuna ina batu tout boye matanga na ngate non ba ona mona kiana wi bande ko nanga c'est tout na sepeli ngana tala na ngambongo te pour le comment lelo e comment soko tsaka te ba otela na bongo yote c'est clair partout dans rango a ulu wala litse mais quand même assistance na assistance faut dolongo lelo ko wana Quand vous l'avez dit, Yves a fait un bon. Yves a fait un bon. Yves a fait un bon. Non. Il y a qui bon de côté. Il y a qui bon de côté Yves. Tolingana na bolingo ya solo. Na landa batu. Na bi Yves a ce problème bon na landi Yves. Na tala na intérêt mo za sima na ngate. Pour me bi que la loi a fait ça ne bi so logote. To ya ti non. Quand même attend respect na za na bino. Voilà. Azo comment? Quand même respect wana. Considération wana lelo oyo ya moni ngomso solo moko wa bande comme suba sa musala ya bien mais moi ba tapesa mo félicitation ezate pour ta la ga yes ça il a déjà ça comment lelo na ko féliciter ndeko na Jérémy Chabani. OK lelo Jérémy Chabani lelo to moni JS production Jérémy Chabani lelo na bureau salami. Okay. Oui, combien de gens sont fiers? Il y a na image. Parce que même pas 3 ans. Mais a fourni before na yemo na batasa inelo a sali bureau. O ba chaîne bela minene. Ba na bureau wana te. Mais tout le monde média moroté. Be ba comédien ba fandité, ba sala ngo émission, ndenge ba ka kosala ba analyse chaque jour. Okay. Tout le monde était. Oh, Jérémy va mériter. Après moi, on a on s'appelle Moussa bien. Oui, c'est qu'il faut te féliciter pour qu'il ait ma flair. Jérémy Chabani. Vous savez, ok, puis la chaîne notale qui est bien. Là, qui n'a pas Kevin Sidney. Ok. Kevin Sidney, il a filmé, il a 100K, 120. Alors, comment bien. Maintenant, tout le monde a dit que comédie va fandi na kitsawa, ça il est analyse. Non, pourquoi? Ouais, dans l'époque, il y a Bangote. C'est l'époque à Bangote. Et d'attendre à Bangote. Ouais, merci, monsieur. Et d'attendre à Bangote. Et d'attendre à Bangote, Yves. On nous signale là-bas que on a su par rapport à timing na biso. Alors, Lilo Banatique pour 2 minutes. Bisolo na ba fan no bota la biso.
Et puis, il y a des artistes comédiens, au la diaspora, il y a des ça, s'il faut, le banabangou likambo. Message de Gozala Nini, Oyo, le professeur Lalou Maleba, avec le PC Amandekona, on a dit qu'il y a des annoncés, M. Penza Lelo, Ndekolado. Voilà, merci. Et il y a un passage dans Lelo, na super promo. Na Lilo Bezali, tu vas dans le Bamarambo, Bandakala. Mais, tout Lelo, non, doit comprendre na kate. Tu vas dans un message, il y a paix à Bolingo, Bandakala, mais tout Lelo va comprendre en côté. Tolingana, to zabu moko. Ba moment auto komi na ba âge auto koma na ngota ba âge to roza sunu ba ranking te. To roza sunu ba problème ba batute. Parce que ba liwe le komo ya brisque. To tika ba comportement wana, o wana ndeko kwa kingandi, o wana ya lo ba kingandi ya te. Biso nuance tout to zaba na papa moko ba bengi théâtre. Akwa moto bomana. Guerre longue loyale et comme na biso na benga osuki terme na utiliser et comme ya robomana ya rofingana ya bantoto batu non ya mon lelo théâtre na biso to ngara na sima ata to sali ndenge nini 1 million de vies to ba 1 million ba 5 millions de vies to robeta ngote pourquoi pas to za unité to pour mon côté to tika biloko na ndeko kufeli to rendre visite yango esala ke et conforté. Mouton on attend on passi, à un moment il passi, to baxele sous passe. Toi na posa mouton na sa anine. Qui toroté. En tout cas qui toroté. Merci na batutu bolanda biso bozaki wana et na pesi bino ba mbote merci mingi na batutu na ndenge boyaki matanga bolanda ndeko na bino na bandeli susu merci et bonne guérison à mon papa vit de loin, mon président vit de loin, bonne guérison. Et yoza nzambe mutarolonga ozate yoza nzambe to bango chaque jour yoza nzambe mutarolonga yo azate. Merci na papa Albert Mambu na peso bambote belé depuis Paris na comptoir Mabena na peso bambote mon papa Albert Mambu na bossa na pété na mon vieux Trésor Mambi depuis Dallas na peso bambote Paul mon papa social ya ngwana mon ami et na bossa na pété na chief Makia di multimillionnaire Nchiloa na peso bambote belé place Wali na pesa bambote ebelé na bana Njili Nios tout merci na assistance na bino na bossa na pe binoté na bossa na te na ma mère Célé depuis Montréal maman na Andrea maman na Aurélie na peso bambote belé place Wali Judith Pito na peso bambote depuis quelque part et bambote yangwana et merci na Mira Kiamvu merci na Jérémy Ndembo na image et Minger Lubizate Clave Malé ba grand jogo garçon Valère ingénieur à solo binonios tout to benga na beto kutana nabi que prochain numéro bon mon abiso d'ici là portez-vous bien bye. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale
biso. Alléluia. Yesu azana bomoi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bya bisenga senga nsanga londe. Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bya bisenga senga nsanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yembezanga libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yembezanga libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo
pesa lokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.